Peuple congolais, place aux alliés, boza et belé, boza kolanda biso na ngonga oyo. Nazali Israël Mutombo, Sango Mokonzi, Moko ya balobeli na bino. Situation ezoleka en Afrique du Sud, ezako préoccupé biso ba Congolais. Ce qui musapia beli makola memi en hôpital. Miso atali la ya tout à la te monoko alobi je suis malade. Bao bazo kufa en Afrique du Sud, baza ba Congolais. Ezali droit constitutionnel na biso. Nazako benga bino nyonso ba Congolais sika bozali botelema. Lobby vendredi. Toko telema esika nyonso ambassade d'Afrique du Sud ezali. Place nyonso ba bien Afrique du Sud ezali to ya ba sud-africain, non pas pour na ko buka, non pas pour na ko yiba, mais pour na ko talisa bango mécontentement na biso. Lobby biso nyonso tokokuta na ambassade d'Afrique du Sud. Awa na boulevard du 30 juin. Boza la lobby na 8h30 pour na toyebisa na ba représentants ba ndeko na biso ba sud-africain, ba yeba ke Congolais azali mbwate. Ba boma biso ebele na Congo Brazza. Baboma biso ebele na Angola tokoka kolinga likambo eko bakino na suka te. L'état esengeli aloba mais peuple pe esengeli aloba na tour na ye. Alors biso lobi nyonso toza na nzela pona kotalisa lolenge oyo mobeko likonzi esengi biso d'une manière pacifique koloba ke trop c'est trop. Kotikala na ndako te oyo azokufa eza congolais oyo azako sambo ezali congolais honneur ya république ezali mise en jeu telema na lisanga nde tokolonga lobi na 8h devant l'ambassade d'Afrique du Sud. Maloba ya Sango Mokonzi. Kinshasa tozali boso ya ambassade d'Afrique du Sud na République démocratique du Congo. Moi makele yoti ko salema bandeko ba congolais baye kolakisa la représentation diplomatique ya sud-africain qui baza contre ce qui se passe là-bas. Tokutana ndeko moko yepa simbi message na ya protestation de Kombote. Ah mbote monsieur journaliste. Kombo nani? Nga komo Giki Tenge, monsieur Giki Tenge. Giki Tenge oyeli boso ambassade d'Afrique du Sud za ko protester contre makambo za salema kuna. Toyi ko zona mokuse message na ezali nini par rapport à la violence xénophobe za salema. En tout cas monsieur journaliste nazali na motema passe parce que tozo bungisa ba to bung to tiko bungisa bandeko na biso mibali na ya basi na Afrique du Sud pona ba na disumu moko ba salite bandeko na biso ba sud-africain. Ça c'est pas la première fois. Autre kanisi so to là depuis 2012 2008 2012 2015 c'est déjà la quatrième fois ba sala ba acte o ya barbarie. Mais oh ba sali siko et l'équipe nandelo parce que bazoko bomba batu bazoko tumba batu. Comment bino bo s'attaquer na bandeko bino africain? Ce qui économie lelo ya bino ya Afrique du Sud ezo kita eza ba bandeko na bino ba étranger ta et puis bandeko na bino étranger ya mwindu ya couleur moko na yo yango e pousser ngai lelo na ya ambassade d'Afrique du Sud na manifester mécontentement na ngai parce que je suis là ya ba ressortissant kuna nazalaki kuna na fandaki kuna na vivre moi décennie tant dans le but de c'est-à-dire na vivre yango pasi o sali ngai nazana ba camarades ba amis ba intime o bazala mboka na yango na ko manifester devant ambassade na bango koyebisa bango ke eux bango bazosala bayebisa bandeko na bango kuna batika eza lolenge mo ya mabe.
Merci, mais avant, il y a jeu de pierre et salemaki. Est-ce que manifestation, réponse de Sengles à la brutale, le rôle à Bango Bazar ko brutaliser bande qu'on a vu ou bien message ko ça la ndenge moko pacifique ndenge ça lango. Bon biso to dali peuple mo non violence. Tout ça la rappel manifestation sur la pacifique ndenge lobi na constitution na biso. Mais ce qui m'a manifestation salami a na ndenge mabe na ndimi penate parce que moi ba j'ai des pierres sami amike mais lo mo pe bukanité bande ko bakei na bango na kimia mabe mo esambi to eka kuneko laksa mawana biso et puis ko protester na oyo bango bande ko na bango bazo sala kuna parce que message auto zo sala oyo et donc là et etinda ba continue bango kuna bazwa ba mesure oyo ke ekoki jamais sous ko se répéter parce que ozo sala mana izo sama elongi ya mabe ya koboma baninga na biso tandis que bango pe awa ba compagnie na bango ezali awa toza bande ko na bango ba travailler na Monesco na biso est-ce que biso to bomi bango to sali bango mabe eza lolenge na biso ba congolais. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle esika bozwami bozali ebele partout dans le monde, précisément en Afrique du Sud na minute tozoloba bozali na Johannesburg, na Cape Town, bozali na Pretoria, na Durban. Mbote na bino tozoliki ete na tongo ya lelo boza mwa malamu parce que ba situation nyonso eza koleka en Afrique du Sud pour le moment, surtout na Joburg o to benga Johannesburg to na Pretoria eza penza malamu te ba congolais belé kaka ba congolais te toyebi que ba africains en général bazali vraiment na sérieux problème ba baza ba étranger baza revendre en Afrique du Sud parce que bazali objet attaque ya menace ya tuerie ya barbarie o eza koleka ezali penza malamu lève de partout au juste ba sud-africain baza koluka nini en chassant tous les expatriés ba baza revendre na mboka na bango na mboka nyonso ndenge tozali même biso na Kinshasa tozala ba sud-africain na Lubumbashi na Kolwezi eza d'ailleurs na cité moko na Kolwezi na Musonoi na sena ngwana ba sud-africain ba oza ata 5000 personnes bavanda kuna na kati yalo kwa cité na bango bazala jamais déranger kozala un pays hospitalier ndenge tozalaka hospitalité na biso eleki à un certain moment les gens ne nous considèrent pas. Est-ce qu'il faut tout agir par rapport à Makambo ou bien il faut tout continuer aux ala hospitalier? À Brazzaville, à un certain moment, Boyoka Kia ou Sassou, na batune ba sala biso nyoso ba go sala biso bandenge machin. Il y a eu des Congolais, des milliers de Congolais bakufa, ba monsieur pe ba ya bazala rapatrié à wana ba conditions infrahumaines. Il fallait d'ailleurs à l'époque Olive Lembe Kabila, moi ça mo konzamboka kala, aya ko intervenir à un certain moment na bato ba bande ko vendre en avenir Kalembelembe. Je pense que Nakabinda pas Nakalembelembe oui. Pour que sunga bango baluka mutu na mutazo nge place ya zalaki pena malamu te bazako boma ba africain boyoki na Nigeria ndenge situation eleki bozomona ba image ndenge tozoloba na Nigeria bomoni ndenge ba Nigeria ba réagir Angola bakamati oyo azali ambassadeur ya Afrique du Sud na Angola ba bengani e ba bisi azonga pana biso ambassadeur azaka kanano azongi te azawa na République démocratique du Congo ambassadeur na biso oyo azana Afrique du Sud il ne dit absolument rien jusque là alobake lorote. J'étais là, bah, combattant à Ken Mer na Yoville, bah, expliquer qu'il y a des difficultés. Et dans tout ça, bah, même sécuriser un ambassadeur, ce qui fait très très mal. Awa place tozali, awa ezali liboso ya ambassade d'Afrique du Sud, tozali la boulevard du 30 juin, nzela OMMI bisoti na ce place ya Marsavco et siga tozali. Désordre ezako bimawa pendant que ba congolais balakaki lobby vendredi nde marche kozalawa. Je salue courage ya fils Mukoko. Oui, à sensibiliser les Congolais, les lobby, les bossons, l'ambassade d'Afrique du Sud, pour la web, ça bango, kangapé, bango, zonga, parce que tu vas ouvrir dans la bâton modèle. Congolais, c'est la télé, ma pona mboka naie. J'ai trouvé un Congolais en passant, mais un Congolais en passant, pour tout le monde, ma banga, ma bêtise, ma vitre, ma caillasse, présence à police, vous avez pour rassurer, moi, sécurité. Parce que la police est à politique. Police a côté l'autre pour le boté bobeta ba sud-africain to bobeta bango la police est là pour sécuriser voilà présence policière ezali même marche eza lelote marche eza prévu lobi na lingaki lelo bon ambiance o eza vangu ba policier ba nani ba congolais ba uti ko pesa moi vangu ba pesa moi dose unique na ba sud-africain ba déjà que ce qui va arriver demain peut-être lobi to kozala déborder plus de milliers de congolais ba ya lobi pour la manifester. Alors on trouve un monsieur to solo d'abord na yazape congolais ndeko mbote na onde ko Israël. Alors Tukutani na yo awa na ville liboso ambassade d'Afrique du Sud au leki par curiosité to leki par un appel ou bien yaki démarche.
te nayokaki nazali na mosala nayoki ke mpo mosala eza pembeni ya ambassade d'Afrique du Sud nayokaki que y a un mouvement là-bas ya bacongolais oyo balingi déjà bousculer un peu l'ambassade d'Afrique du Sud epa na bango bon ngai mpe en tant que congolais kosepelaka te na makambo ekoleka ezoleka na Afrique du Sud nayaki mpona tala mouvement wana eza ndenge nini et tout ça nde namoni quand même qu'il y a la présence de la police ici et puis naye comprendre que balobi marche wana ekosalama lobby mpona protester justement contre comportement ya basud-africain. Non. Biloko boye même les droits internationaux. Il faut être élément. Parce que la vie humaine est sacrée. Personne n'a le droit de mettre un terme à la vie de quelqu'un. Mais bako bomabatu boye na kata ville et puis eloko salaki que nazala na indignation makasi salaki que président Nabango il parle avec légèreté. Donc c'est comme si c'était une situation normale où on tuait des gens. Tout s'appelle l'angoté. Tout ça vraiment que le président de la République, le gouvernement congolais, a des dispositions et coquilles pour que l'action en Afrique du Sud, des actions, il y a plein de Sud-Africains qui sont ici au Congo, librement, à l'aise. Jamais on a tué quelqu'un ici, un Sud-Africain, en tout cas moi je n'ai jamais entendu ça. Mais Bango, il y a un comportement dans Bango, on a même une vidéo où on est en train de acheter. Donc ce sont des coulonnaires. Bango, donc nous ne sommes pas d'accord avec ce genre de comportement. Il y a un bisonnion sotoyé, que ça la moi cité noire, que baluka pembeni ya ambassade d'Afrique du Sud pour la Bango, mais contentement nabiso. Donc voilà un peu. Alors moi je me demande pays monene le la Sud-Afrique oyo et kota na histoire par rapport à icône ya démocratie Nelson Mandela paix à son âme botala nde bozoboma combat mobimba o Mandela salaki toute sa vie. Moi j'ai été na Kashua Mandela place Bakary Mandela salaki 27 ans na kenaki na Rhode Island so komi na Cape Town okitioke na Haut-Affront j'ai dû payer de l'argent pour na koma na Kashua Mandela na kenaki komona na lilaki parce que c'est un Africain qui a été na trace ya démocratie. Na kendaki na eloko ngo babengaka nini? Na kendaki na Soweto, na Villa Kazi, na ndaku ya Mandela. Place Mandela tikaka Winnie Mandela tango bakangaka na 27 ans. Ya Peter Exxon. Place wana mwana oya ndimaka na âge à 11 ans mais baboya dictature à Mundele. Symbole la démocratie, l'Afrique du Sud ça on connaît. Bato belé balandi par rapport à lutte ya Mandela. Mais où en sommes nous, Africains, na bango na bango, pour na biloko zangitina. Donc, yo Sud-Africain, tu te réveilles un matin, tu commences à t'attaquer aux autres Africains comme toi, même s'il y avait des problèmes. Mais bozo sangana 400, 500, 600 pour lapider une personne, non, ça c'est trop cruel. Ça, c'est vraiment criminel de votre part. On ne peut pas admettre ça. Donc, lobby nga Israël Mutombo, sango mokonzi, nazako benga ba Congolais belé, lobby botonda wa ambassade d'Afrique du Sud. Lobby go zanga te yaka wa koma kaliko, il faut toyebi sa bateau, ils doivent partir, ils ont intérêt de partir. Lobby bo koma wata 150 000 na tongwa. Et logo go fungwa bate lobby to ozalao. Tokene na Shoprite lobby to kozala pe na Shoprite tokene na SA place bango ba teka ba billet na bango parce qu'on ne veut pas de ce comportement là. Ceux qui ba boy makambo kimi alors messieurs vous n'êtes pas les bienvenus. Pliez vos bagages, rentrez du Sud, il y a quoi là-bas? Vous ne payez pas mieux le jour, il y a quoi en Afrique du Sud? Et là on y a malongé en Afrique du Sud. Oh bah tu vas Congolais ni à ça en Afrique du Sud a touché à $3000. Congolais ni. D'abord pour payer ça mikanda les gens souffrent dans des conditions infaillibles. Quelle est la prétoria na mafieuse? Autant la nègre Congolais va souffrir. On connaît ce qui se passe en Afrique du Sud. Vous pensez que les Congolais sont meilleurs, dans des conditions normales de vie? Ils ne vivent pas dans des conditions aisées. Dans des conditions effrayantes. Mais dans la passe, il c'est les gars qui ont lobby congolais place aux alliés la Yakao. Ambassade d'Afrique du Sud, ils habitent dans la boulevard du 30 juin. Comme l'ambassade d'Afrique du Sud, na 8 heures aux alliés. Nous n'allons pas attaquer ces gens, mais on va leur demander de fermer leurs histoires et partir. Si on a Shoprite pour leur dire ça, si tu as droit constitutionnel, nous allons défendre l'intérêt commun aux Congolais Libanda. Peut-être un message. Oui, message. La police a fait son travail. Ouais. Ce qui est normal de sécuriser les personnes et leurs biens. Ouais. Il est resté à poste à travail. Ouais. Bon, en tout cas, la police n'a vu ça. Professionnalisme na bango, c'est une bonne chose.
c'est baza déjà awa mais bazo empêcher biso te to pesa ba point de vue na biso comme des Congolais to sepelité bango pe bao ba ko kufa wana bazali bandeko na bango ba ba petite sœur na bango et to sepeli na attitude na bango ndenge ba vandi c'est vrai que il faut ba protéger bango mais biso tozali ko benga le Conseil de sécurité des Nations Unies il faut à se prononcer face à des choses comme ça. Et si c'était des Congolais qui tuaient des Sud-Africains, sinon l'Anglais à la Conseil de sécurité des Nations Unies, elle a tellement pour que à se prononcer contre les Congolais. Mais ce sont des Congolais, les autres Africains qui sont en train de mourir. Mais c'est ce qui m'étonne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avant de Kimia et les autres pays, et je suis content d'ailleurs que Bamboga est belé. C'est une bonne chose. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, monsieur le président, prononcez-vous face à des choses comme ça. Parce que la vie humaine est sacrée. Les Congolais sont en train de mourir comme ça là. Monsieur le président, prononcez-vous. Ce sont des actes qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas laisser passer. Donc, message nanga ya souka yangwana zali ko benga na président de la République à se prononcer comme les autres pays, bah se prononcer et puis ils ont posé des actes face à na pays Afrique du Sud où baza ko boma ba Congolais lokola ba nyama. Merci ndeko David, tomoni bandeko pe bazali ala ba drapeau, nga naza ko benga yo, ngai sango mokonzi, je soutiens la démarche. Boya et belé lobby plus de 150 000 personnes à Liboso. Surtout le mois de show Pride lobby. Il faut tout là qui s'abat sud-africain que Bamouké, il représente pas grand chose. Bana richesse le roi Bissoté, nous sommes plus intelligents que les Sud-Africains. Faut tout là qui s'abango. On peut avoir des problèmes en interne, mais ah ouais la question à défendre les Congolais ba Libanda. Tobungi sa bande ko belé na Angola, tobungi sa bande ko belé na Congo Brazzaville. Nous ne pouvons plus continuer à supporter de telles bêtises. On va défendre les Africains en général, mais le Congolais en particulier, en demandant à tous ces Sud-Africains de plier leurs bagages. Mais ambassadeur en Afrique du Sud, c'est un vrai coopérant. Un monsieur que Kabila avait laissé, il est loin Longwarate. Est-ce que ce monsieur-là ne peut pas partir? Oui, nabenga mina kombo ya ndeko Bobele Samata Likai. Ndeko nanga ezali pasi. Ezali pasi komona mambuza ko leka na Afrique du Sud. Ezali pasi komona bazako boma mutu lokola mboa ata kutumboa bomaka ebongo te. Ko bamba mutu mabanga ti ndeko ayeko zongisa molimo epa akolo nzambe. Komona ndenge bazako tumba bato. Pe eloko zo sala pasi makasi bazako tumba bato liboso ya ba force de l'ordre na bango ya ba sud-africain. La police présent mais bazako tumba moto sans même intervention à la police. Alors tolobi trop c'est trop. Congolais azani ya mate oyo kozwa oyiti oyo kozwa obomi ndengo lingi. Trop c'est trop. Na Congo Brazzaville babomi tomoni manifestation population te. Ya ba autorité ku tutolobaka te wana totika déjà. Po ba yebani déjà ko ba ninga. Nangola ngamona zalaka présent. Bazo boma bazo violer basi. Tomoni réaction ya malonga te. Yango wana tolobi boyi. Oyo tu ayebi ki abengami congolais na lobi bien congolais avandi na Kinshasa. Lobby tozala awa liboso ambassade ya Afrique du Sud. To faire comprendre bango to beki batu na violence te. Biso tozala lokola bango te. Na ta bango na si boyebi histoire ya apartheid bien ndenge le kaka. To bokola bango, to bunda pona bango, ndo moni ba komi na liberté ba komi nango lelo. Po ba la biso combien ba sa bengra, nde lelo ba komi ko boma biso. Ezali kambote. Mais na bengi bandeko no so ba ya lobby. Tokoya poto boma lokola bango te, tokoya poto bebisa lokola bango te. Tozoa ko sala city na biso, tozoa ko sala manifestation biso pacifique. Objectif ezali eloko ekanga. Ezala tina te. Très bien. Merci Ndeko. Objectif yango wana Ndeko Trésor. Yo lobini na likambo. Bon, c'est vraiment quelque chose à déplorer parce que le gouvernement sud-africain a facilité likambo comme à Makasi. Dès le premier jour, ce gouvernement a télémaki peut a télémeli makambo likambo nyo senga komate. Mais comme on a arrêté le gouvernement, c'est comme si c'est ok c'est par l'autorité sud-africaine bango moko. On ne peut pas continuer à supporter ce que babo makabato ba sud-africain on dirait baza na moi monopole à kosala ba africain mususu mabe. Olobi encore tout à l'heure on est mieux que chez soi. Bandeko bakenda kuna za peut-être pas bazangi mais bon vérifier en Afrique du Sud. Il y a combien de médecins sud-africains compétents bazakuna? Vous allez vous rendre compte qu'il y a même des professeurs. Oui, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de Congolais na bandeko mususu. Mais pourquoi qu'on maltraite bandeko na bino wana?
ngala ngina tloba mwa mke contre moi maka papa lobe o munde nazo kabola biso mais image moko ye kotambola sikoyo bazo poma mutu na munduki na moni munde sika puye na gâchette te na moni munde sika bambi mutu noir ye moko ndazo boma ndeko ka bambi pourquoi nyonso wana alors moko mesure ya réciprocité et permettre na bango ba comprendre que à un certain moment ceux qui to sali be bando ba sala biso be boye tazo saluer ba décision président africain nyonso notamment Félix Tshisekedi a boy ko na forum wana économie ba président musu ba boy Zambie même a boy ko beta match amical na bango mesure de réciprocité ko salema mais tozo déplorer nde to boucler le côté to tambola ka pacifiquement to telemela bango lobi to za biso nyonso bosolo na politique ya awa toza kosukisa mais lobi tokozala à 6 heures na logique de choses même na show price wana tokosomba liso eloko te jusqu'à ce que solution ezam na show price tokosomba eloko te je crois que ezaba action oyo esengi totelema bandeko bakino bozaka fier okota show price tobima na sachet toza mwa mesure moko tosomba eloko na show price te bandeko tosomba crédit à Vodacom te Vodacom Congo c'est une entreprise c'est vrai mais actionnaire majoritaire actuellement c'est un site africain to somba crédit à Vodacom to somba eloko Shoprite mesure ene permettre na bango bazonga mam kesima exactement donc lobby congolais zala à 8h30 tokomi awa poto la sabato que ça n'est de trop nous ne pouvons pas admettre ba comportement mondelo boza ebele partout dans le monde bosa la geste mo place ambassade Afrique du Sud des alliés boza en Allemagne na États-Unis partout bokene liboso ambassade wana allez devant ce gens là pour leur dire monsieur vous exagérez trop c'est trop il faut un signal fort pour mettre fin to sauver bandeko bazakuna parce que l'avenir seul Dieu en connaît. Merci beaucoup, merci na Roublin, merci également na précieux Mouyoko. Bosolo la politique lobby exclusivement to rozala a ko banda 8h tina poko pour la repesa bino ambiance ya manyo soza koleka. Mais pour quelle fin finalité zali ambassade d'Afrique du Sud et le canal par lequel to exprimer mes contentements la maison pour la repesa bango vous devez arrêter avec ces aventures. Merci Kibela Mokolo ya lobby. Peuple congolais place aux alliés boza ebele boza kolanda biso na ngonga oyo nazali Israël Mutombo sango mokonzi moko ya balobeli na bino situation ezoleka en Afrique du Sud eza ko préoccuper biso ba congolais ce qui musapi abeli makola memi en hôpital miso atalela ya tout à la tête monoko alobi je suis malade bao bazo kufa en Afrique du Sud baza ba congolais ezali droit constitutionnel na biso naza ko benga bino nyonso ba congolais sika bozali botelema lobby vendredi toko telema esika nyonso ambassade d'Afrique du Sud des alliés place nyonso ba bien Afrique du Sud des alliés to ya ba sud-africain non pas pour na ko buka non pas pour na ko yiba mais pour na ko talisa bango mécontentement na biso lobby biso nyonso toko kutana na ambassade d'Afrique du Sud awa na boulevard du 30 juin bozala lobby na 8h30 pour na toyebisa na ba représentants ba ndeko na biso ba sud-africain ba yeba que congolais azali mbwate ba boma biso belé na Congo Brazza baboma biso ebele na Angola tokoka kolinga likambo ekoba kino na suka te l'état esengeli aloba mais peuple pe esengeli aloba na tour na ye alors biso lobi nyonso toza na nzela pona kotalisa lolenge oyo mobeko likonzi esengi biso d'une manière pacifique koloba ke trop c'est trop kotikala na ndako te oyo azokufa eza congolais oyo aza kosambo ezali congolais honneur ya république ezali mise en jeu telema na lisanga nde tokolonga lobi na 8h devant l'ambassade d'Afrique du Sud maloba ya sango mokonzi.